bienvenue chez nous. Merci Nabatou tout Bazali Kolanda. Maman Francis Kabalenda, la princesse de Kamba Nouvelle-Jérusalem. Oya yela kabine ba émission ya bien, ba émission kitoko. Merci na ndenge boyambanga na banda kuna bino. Merci na ba abonné nyonso. Merci vraiment na ndenge bo s'abonner. Merci aussi na ba non abonné. Botala ka bo s'abonner te. Ceux qui ont s'abonné et ko sala vraiment bien makasi. Voilà, si j'ai na biso ya lelo ezali. Pourquoi na tango ya Noah bakotaka 8 et puis pe lelo na nkamba bazali 8. Lelo na nkamba bazali 8 pe 8 personnes vivants. Kinlongo na kati kinlongo pe 8 personnes bazana kati. Na likambo ya maman Salulu. Na soko isa bino likambo ya maman Salulu ezali très important pona nini maman Salulu akotaki na kilongo te. Si j'ai na biso ezawana bandeko bopusa bakiti bo vanda po awa la sagesse spirituelle, intelligence et art. Donc c'est ça. Toyokaka Martorel alobaka ke nzoto ya papa Simo Kimbangu o ezana kinlongo ye aleki yango na valeur. Boyebi yango non? Na saila kabino émission ya Martorel ya ngenda. Ate ya kango na kati ya église. Yango wana na lingina la kisabino tina ya kinlongo. Oyo bato bazama yele te bazali ko négliger. Tina ya kinlongo. Bande konanga bomona kinlongo. Na kati ya kinlongo ezali na 8 corps. Papa Simo Kimbangu, Mama Mwilu, na bamvoala misatu, na basi na bango. Ezali combien? 8. Non? 8. Soki to zongi na tangu ya Noah. Na tangu ya Noah, bato bakota na masuwa bazalanga combien? Noah na mwasi na ye mama Namba na bana na bango misatu Nkama, Yafioti na Nsemi. Nkama, Yafioti na Nsemi bazalaki na kati na basi na bango misatu. Esali combien? 8. Na basi na bango misatu esali 8. Ya ngana tozomona pe lelo na kati ya kinlongo tozana 8 personnes. Banzoto 8 ezali na kati. Pourquoi il faut ekokana kaka na Noah? Noah bakoti na masuwa bakoti 8. Bakeiti bakomi esika bakomaki Nzambe atuni boza combien na kati? Alobi banana. Banana twena. Donc bazali banana, bazali 8. Yango mona ki balobaka banana. Tango balobi banana, yango wana place oyo bango bakitelaka na mwanda. Nde place wana babenga ngo banana ti lelo. Nayebi te na Bible soki balakisa bino place nini bango bakitela, mais biso to c'est une vraie histoire vraie oyo batu bayebaka te. Bakita na mwanda. Na mwanda na océan kuna babenga ngo banana. Esika wana bango bakitelaka. Banana ça veut dire 8. Vous comprenez bandeko? Ça veut dire 8. Mais la kati ya nkamba pe tozo komona 8 personnes na kati ya kilongo, 8 personnes na kati ya nkamba. Papa Simo Kimbangu na bandeko na emisatu. Et puis na basi na bango. Et ça combien? 8 personnes lisusu. Pourquoi ba 8 wana ezolanda kaka? Pourquoi ba 8 wana ezolanda kaka? Mingi ba comprendre te, mingi ba yebaka te. Mingi ba comprendre te, mingi ba yebaka te. Pourquoi ba 8 wana ezolanda kaka? De konanga lande mission bien on comprendre. Pour ça la bébé spiritualité. Pour ça totali ba Martorel. Tant on ba nzoto tata Simo Kimbangu. Nzambe molimo mo santo. O ba ke yo leki yango na valeur. C'est que faut ali boma. Ozomo c'est que faut ali boma. Wana pena ke elakisi misala na yo. O muntu normal ya ko lo ba eloko wana te. Comment yo ko le ka nzoto tata Simo Kimbangu na valeur? Comment? Nzoto kota mabele bima me epola te. Aleki yango na valeur. Nzambe, nzoto ya Nzambe. Donc ce qui a aleki yango na valeur c'est qu'il y a plus que Nzambe. Si vous voyez ça c'est kaza nani?
n'importe quoi. Ok, tozali kokende. Pourquoi baza 8 na kati ya Kilongo, 8 libanda? Potala simo kimongo azali tata. Bande konaye baza bamvoila. Na basi na bango eseli pe kaka lisusu 8. Vous comprendre? Mais na batata misatu. Papa ki soloki apadi alungana papa di ngenda. Mwasi moko akotaka te. Akota na Kilongo te. Na tangu ya kala, semi ya fioti na nkama. Basi na bango misatu bakotaka. Siko eza na histoire moko caché na kati wana. Basi na bango misatu bakotaka. Bolanda nga bien. Na kati ya Kilongo. Mwasi ya batata moko akoti te. Mutu akoti na place na bango ezali Koko Kinzembo. Eza na ba histoire moko eza na kati wana. Sikoyo bandeko. Avant na kota na sujet important na lobi ke mwasi moko akotaka te. Na ko expliquer bino yango selon révélation nanga. Selon révélation nanga ndenge nzambe azali ko lakisanga. Tozaka totanga na Bible selon Jean, selon nani. Siko oyo siko na ko expliquer bino likambo wana bien selon nga. Obiso nyo sope oto lobaka ekotaka na Bible. Selon révélation nanga ndenge nzamba gidenga na ko lakisa bino na ko expliquer bino na tena mo mke mupanzi. Na expliquer bino nanu likambo ya 8 personnes oyo. 8 personnes akati ya Kilongo, 8 personnes na libanda. Kilongo ezali sacré, esika to bondelaka, esika to zelaka mapambo lito, esika to bikelaka Kilongo ezali sacré, esika moko sacré. Esika moko sacré. 8 personnes na tango ya Noah, 8 personnes na tango. Yango na bayisa biso to tonga nkamba. Pote nzambe asala mamamne na ndenge na ye abalola kama muke makambo. Abomba kama muke makambo. Abomba kama muke na makambo na ye. Yango na to mona na tango ya kala, les vrais israéliens ezalaka biso ba indo, les vrais israéliens. Mais bakoko na biso batelema ba yeba ki histoire oyo ezali poa mingi ezali ko peser, pe ezana bitumba makasi, poete le royaume du ciel evanda, il faut ba bomba yango nanu. Yango monaka mukongo abomba ka makambo azalaka mutoluzitu makambo ebele. Donc ba bomba ki yango nanu. Aboba ki yango mona ki bakoko na biso bakende na ba Israël na ba Egypte baki ko tonga bamboka wana nyonso ale batu makanisi nyonso ekenda kuna ke Israël o bomona kuna nde makambo ya bonzambe ebombami nzoka nde wana ezalaki kaka pona ko bomba likambo ya nzambe ko protéger yango ale baki ko tonga kuna batu bakanisaka ke makambo eza kuna nzoka makambo eza kuna te. Soka makambo eza kuna te, makambo eza kaka etikala kaka na bakongo na royaume Congo. Po tous les royaumes Congo, Congo Kinshasa, Congo Brazza, Congo Angola, ba noir nesto zali ba Congo. Tous les royaumes Congo ebomba makana ngo babomba ki yango. Yango bomona lelo bamboka wana nyonso. Bamboka na nyonso bitumba ezosila te. Esika Jérusalem ezali koma bitumbe kozala kaka. Bomona Congo na biso Congo Kinshasa esika nzamba vandi. Tous les trois Congo bomona ka oyo. Ata na minute o likambo guerre ya ekozala te. Nzamba kosisa ngo. Ba guerre ya kalisuti. Ata roba Rwanda bazokota bakomi na kini bokomona ka esili. Okutu mboke yindi makambo ka ngesa moka ata bitumba boko ba problème moko ye makasi boka ka après esili. Guerre na tous les trois Congo. Baba nzamba silika tata simangi monki anga na silika yo kakanda na ndenge bazo batu muto soko batu bazo ko kososola te. Mais normalement bamboka oyo esika Jérusalem evandi. Esika Jérusalem evandi bitumbe zalaka te. Ata tozomona na bagoma kuna te meza mwa musika. Mais ekosilaka nango peut-être tellement etangama kike na tangu les temps à venir passe kozala makile ko sopana makambo na nyonso ngo tomona makambo na eza kote kuna. Yango tomona makambo na eza kote kuna. Mais bandeko tous les trois Congo oyo esika Jérusalem evandi pour guerre eya lisusu ezali passe. Les vrais Israéliens boyebi ke ezali ba noir so tali Israël eza na combien de chiffres so calculer eza na 62. Soki obaloli Congo na ba chiffre e ko pesa o 62. Na 62 wana so zuya ngonde to calculer na ba chiffre
aujourd'hui 2 plus 6 égale 8. Même dans Zaïre, so qualité 2 plus 6 égale 8. Tozozonga kaka na 8 ya masuwa ya Noa. Tozozonga pe kaka na 8 ya Nkamba. Tozali kozonga pe kaka na 8. Pourquoi 8? Et puis ce qui totali bien. Tozui 8 ya batata bazana kilongo. Tozui 8 ya batata baza anabasi na bango bazana na kati ya Nkamba. Tosangisi esali 16. Na 16 wana bandeko nanga. Soki tozui to calculer ka lisusu 16. Soki tosali calcul ya 16 tozui 1 plus 6 esali 7. 7 wana ezali 2 na 5 ya bandombe pa kundungu na pelekete na kati ya 7 wana 2 na 5 ya mandombe pa kundungu pe pelekete. Pouvoir ya moto moindo, pouvoir richesse ya moto moindo ebombami na ba chiffre wana makambo ya Nzambe ezali calculer. Pouvoir ya moto moindo bazali na biso elongo na kati ya Nkamba. Banzoto ezali na kilongo na banzoto ezali libanda ezaka bango moko kaka. Soko sangisi banzoto na nyoso calculer yango esali 16. Na 16 wana soki o kaboli yango sala plus ndenge to sala ba calcul ya Nzambe ndenge la kisaka biso ebimisi 7. 7 wana 5 na 2 esali 7 pa kundungu na pelekete. C'est donc 5 na 2 ezali pouvoir ya moto moindo. Ezali mabomba mi oyo ebombi ba richesse ya moto moindo. Oyo ekosalaka lobi po moto moindo afungola chambre na ye. Oyo esika ebombama ba cachet spirituel ya bonzambe po ayeba pe ko créer. Eza na kati ya mandombe. Yango baka mutu nyonso fo azwa mandombe po ezali très important. Ezali très important. Siko tozonga mwa mukie. Na kati ya ba mama o bazana kinlongo. Batata misatu no? Na kala ezalaki batata misatu po na kala bandeko nanga. Noa wana bomona ka ezalaka tata Simoki mbangu ye moko. Ezalaka tata Simoki mbangu ye moko na papa kisolokele, papa dia lungana na papa dia ngenda. Bango wana na tangu ya Noa, bango na bango kaka, bango banzambe. Mami bombaka na bango. Kaka ndenge Nzambe azalaka, abelelaka Nzambe ye moko Nzambe azakati na biyo. Ye moko azali ko jouer ba rôle wana nyonso. Siko na kati ya bana misatu, basi na bango moko akotaka na nyoka. Yango na tata tunaki bango boza combien? Toza 8. Mais bayebaka te ke nyoka lisusu azalaki na kati. Mais Noa yebaka na ye. Tellement zali Nzambe, zango Nzambe ka ndenge atika kana makambo na ye. Mwasi moko akotaka na nyoka, alataka nyoka. Nzoka nde Satan ayebaka te. Satan akotaka na kati ya masuwa ya Noa. Satan akotaka na nyoka. Siko mwasi oyo alataka nyoka. Bandeko nanga, selon ba révélation nanga, selon ndenge nazozwela na spirituellement. Ndenge nga na yela kabilo makambo mususu eyaka nga spirituellement. Nako expliquer bino likambo moko. Mama Salulu na tangu bamvoila misatu baye. Papa kisolokele, papa de lungana, papa de ngenda na tangu na biso na 4e génération. Baba libasi pe misatu. Selon révélation nanga. Selon révélation nanga ndenge Nzambe azali kolakisa nga. Tozaka totanga na Bible selon Jean, selon nan. Siko oyo siko na ko expliquer bino likambo wana bien selon nga. Ko biso nyoso pe otolobaka ekotaka na Bible. Selon révélation nanga. Mama Salulu basi mibale bakotaki. Mwasa pa de ngenda akotaki, mama Bibi akotaki na kinlongo. Na mwasa papa de lungana. Mama Kiwasisilwa akotaki na kinlongo. Sikoyo mama Salulu akotaka te. Donc mama Salulu alongi te. Pona nini mama Salulu alongi te? Na tangu ya kala Nzambe asalaka mutu te. Azongisaka biso batu
te ko réparer ba mabe oyo to salaka liboso to ya ko réparer yango na tangu ya kala moko na basi ya batata kotaka na nyoka sikoyo asalaki eloko deja oyo sepeisaki nzambe te yango bomona na tango batata babali aye kobala pe lisusu nzambe tata aye kobala pe lisusu mwasi oyo akotaka na nyoka po aye ko réparer mabe oyo asalaki mais te ibaki nzambe azongisaka maka ndema na tango wana asalaki makambo mosusu na tango pe asali makambo mosusu nzambe azali asalaka mamunde na bandenge na ye aye kobala pe kaka mwasi oyo akotaka na nyoka ako réparer mabe na ye ndenge nini yango moni bapesaka ye kombo ya mama Nsalulu. Nsalulu ezali lokola kotikala donc mama Nsalulu bapesaka ye musala asala batikelaka ye makambo mama Nsalulu ndenge aza wana ye pe kaka abokoli bana batata nyonso na ba o bazalaka musika na mayombe tangu pe Satan aye Paul Dibuya kolela na ye wana mama Nsalulu alobi nini tika ekatovana na ye pe kaka saka mwana lokola bana nyonso nde bokolaka bana awa ye pe toko bokola ye kaka eza problème te Satan akoti lisu na libota mais batikelaka ye musala ke ndenge biso tokei yo il faut otikala koloba vérité ke tata Simon Kimbangu kiangani ye wana tata atalisa bana atalisa mokili asosolisa bango avaye atika nzoto mais mama Nsalulu asalaki nini anegligeaki likambo wana yango banzembo meme bimaka mama to mazaya vo nge imbanga nene wasala kwa beto mudiza beto za osono di buturi mwela kwa tata nzambi nge yetini izavoba mwana to wizana leda edi bundu kimbanyi kyangeye mama ngeto vingila mama kimbangi donc maloba na yo mama yango tozo zela kikoma magana koyeba ko expliquer yango bien te mais alobi ke mama il faut yeba yonde mutu munene oyo otikali kati na biso donc maloba na ye tellement za mama mutu nyonso oyoka yango atikalaki na maloba il faut aloba il fallait aloba soki alobaki alingaka réparer mabe oyo asalaka na tangu ya kala donc mama tellement ki abebisaki na tango liboso na tango oyo esengelaki ke atosa o batikelaki soki atosaki yango mama alingaka kota na kilongo quel que soit lingomba ndenge panzanaki alingaka kota mama bi bakangaka nzoto na ye kota te mais papa ya lunga na salaki ni batiaka matata ke nzoto wana ke okende te nzoto wana okende te mais papa ya lunga na te maza nzambe asilisa bango makasi nyonso alembisa bango bamusicien bakota barécupéra nzoto wana bagauche barécupéra bango batikalaki di bacomprendre te mais ntango nzoto ekeye nsima bango batikali kosutuka na nsima donc papa Simon Kimbangu kianga nazalaki capable ya kosala yango mpona korécupérer nzoto wana mais tellement ke alobaka te atikalaki koloba te yango wana kotaka te donc alongaka te yango wana tomoni ke na kati ya kilongo Koko Kinzembo nde aza na kati ya kilongo mais so totali pe sur le plan spirituel Koko Kinzembo avanda na boma papa Kisolokele pe avandi na boma pourquoi Koko Kinzembo na papa Kisolokele il faut bavanda na boma eza na ba chose cachée eza na siko place wana penga pe ba pourquoi na nga soki na landelaka pourquoi ba révéler nga bon nga azaka bongo soki na kangami na likambo moko boye na kangami na kaka ti na kozela ngo solution na kozela ngo révélation mais wana siko eza na débat moko close explication yango na bombi yango na close ti tata ko révéler ngai akotalisa nga pourquoi Koko Kinzembo na papa Kisolokele bavandaka na bo mais to yebi histoire ya Koko Kinzembo na koyela bino yango ki akotaka pe boumbu pona muto mwindo wana histoire wana ko yana ngo ko biso babayindo to ngoto kota lisusu boumbu mais Koko Kinzembo nde mutakotaka boumbu na place na biso
mais to ya ngana linga na yeba na koyeba ngo sima pona nini kaka papa ki solokele na ko kinzemo bakende ko vana na boma alors koko kinzemo ndi akota kana esika wana oleke mama salulu akota kate po atosaki te na tango aliboso nzambe alimbisaki ye akoti mais azalaki kaka na badeti ya nzambe po nzambe niongo na ye esilaka te il faut obongisa habite na génération ya suka apesa ye susu chance aya a réparer mabe na ye mais a réparer mabe na ye te ayebaki vérité ayebaki mbotama ya tata Simon Kimbangu kianganiki azali tata ayebaki yango même mama bibi bandeko ngai likambo oyo na oloba ngo lisusu tango mama Christine abotamaka le 4 août eloko nini lekaka po mama bibi akanisaka ke yende akobota mwana mobali o tata Simon Kimbangu alobaka ke na bana nyonso na basi na bino nyonso misato oyo akobota mwana mobali ezali nga wana na zongi mama bibi tango abotaka atuna bomona mwasi mabibi agangaka bokonzeke na nkamba po mwana mwasi moko kaka tikalaka abota po mwasi aliboso deja mwasi apaki soloke deja botaki ya mibale ezalaki mama bibi ya misatu nde etikalaki mama Kiwasisilwa abota tango agangaka bokonzeke na nkamba apika Christ akufa mbala moko nde baleli batali penaki akufi bazwi nzoto bakie kotia na morgue tango batiaka nzoto na ye na morgue bandeko papa Diangenda azalaka te aye koya atuni bango mama aza wapi bayebiseke mama aza na morgue mama aza na morgue ozomona papa Diangenda ke tina morgue adiesi bango batamaki bolakisa nge sika mama bibi azali mama aza bakoti balakisi ye papa Diangenda abima na mama bibi na maboko donc la musi mama ya morgue abima na ye na maboko azonga na ye donc ba mama nyonso bayebaka na bango ke na 1951 tata Simon Kimbangu akozonga yango wana ke mama bibi asalaka crise wana asalaka emaka na liwa papa Diangenda eko récupérer ye na kati ya morgue azongisi ye na ndako si mama Kiwasisilwa aye ko bota le 12 octobre boti mwana mobali sikoyo bango nyonso bayebaki likambo wana nde mama Nsalulu de atikalaka mpona kwa nonse na bana nyonso bayeba vérité wana mais mama Nsalulu pe akangi nzoto boyi na ye koloba na ye soki anegligeaka likambo yango donc mabe oyo asalaka na ntango ebande na ntango oyo a réparer yango te po biso oto kutoka na 4e génération koyeba te na 2e génération pe bazongisaka ye a réparer monaka réparaki te 3e génération ndenge moko 4e génération ya suka abongisi te a réparer mabe na ye te nde esalaka ke akota te akota na kinlongo te sur le plan spirituel pe alonga te na oye asalaki donc c'est ça ya mwana zo semno bandeko na nga nkamba la tomonaka eza sika kosakana te Noa eza nango yemoko tata Simon Kimbangu na bamvoala misato banzambe babanda kovana kati na biso banane bandela mokili eza ya bango bango bagéraka ngo soki kanda nzambe esali abomi mokili soka mona mabezo leka mingi abomi mokili yango siko tour oyo ezaki azoyokela biso mawa ezali génération ya suka tosala nini tolonga yango azoloba ke totonga nkamba po kuna ezala mabomba nyonso ya mokili nkamba ezali lokola Noa masuwa ya Noa boya kotonga yango ezateke o masuwa moko kotelema wana po botu ba comprendre te nzambe chaque époque ayaka chanza makambo yango wana bomona ke batu baloba o natanga papa ya bamvoala nkamba ezalaka bongo te babongoli nkamba papa Diangenda lobaka oyo biso tosali te papa tango koya kosala yango bazomona ke chaque nzoto akolata makambo mususu fo ezala il faut a changer makambo chaque nzoto akolata il faut a changer makambo na nzoto liboso ayaka ko beta mafimbu pona yo moto mundo bika mena banzoto na etikala ki oyo ezaki pe na makambo nango na nzoto yebale ya Diangenda ayoko tonga lingomba na ye
Nanzoto oyo susu alati oyo kimbangu kiyanga niye moko tata zongi a s'incarner te mais akufi abotami wana eza réincarnation te a s'incarna kinde na nzoto na ye papa de ngenda mais siko na nzoto oyo akufi abotami tozali na nzambe oyo bato balukaka oyo bato baimaginaka tozana ye na kati ya nkamba yango bazoloba totonga nkamba mama ozalaki mbangiste te tia mbongo na yo tonga nkamba bisika bokenda kopesa bambongo bobokana na mabanga yaya okoki kolema moni nkamba wana biso tozalaka pena ke eta pardon nakevana nga na nkamba ta 4 mois na nkamba okoki kovanda 4 mois okozala bien okozala na problème te kutu kuna eza na kimia koleka ta na ndako nao na nkamba wana bomona eza na bato mosusu bakenda kosala na nkamba misala mais asalaka na compagnie mais na compagnie bamonaka ye batémoignage wana ezali na compagnie bamonaka ye omona asali 5 mois ntango akozonga ya sans problème balongoli ye pe te eloko te nini te veut dire jamais vie esalama place mosusu te apart na nkamba bisika foto tonga yango wana esika Noa azali na bana na ye misato na basi na ye na basi na bango baza na kati ya nkamba ndenge tozabo eza lokola première génération sikoyo ezeye sikoyo na formule mosusu na ntango ya kala botonga masuwa me na ntango ototonga nkamba Nouvelle Jérusalem esika mabota na mabota bakoya koluka nzambe esika mokili mobimba bomoni mokili mobimba kankamba bomona mokie wana mokili mobimba koya na nkamba ndeyo nanga ko négliger likambo te po mokili mobimba ekoya na nkamba ezala mundele moindo chinois indien bango nyonso bakoya na nkamba koluka nzambe po nzambe nde avandi bakoto ezali sekele oyo ebombama bapréféraka bakoko na biso clique wana ya kimpasi nakoyela bino histoire ya kimpasi esika makambo ebandelaka bandima baya kosouffrir bayaka na mokili mpona koniokwama mpona motu mundu abika clique wana ya kimpasi wana bazwa makambo bamema na baegypte wana babomba sekele sikoyo ya bokonzi ya nzambe mpona nini ebombama mpo lobilobi ebota mbuma babundisa yango lisusu te bazwa sikoyo bahistoire mosusu etikala kuna donc nzambe moko alingaki bayebelaka ke Jérusalem eza kuna ke Israel yango wana mpona nini bacomplike bana na nzambe te ntango bazotonga le royaume du ciel. Donc c'est ça bandeko nanga ezali makambo moko très important so comprendre bien te comment na commentaire nakoya ko expliquer yango lisusu. Donc c'est ça, ça veut dire que histoire oyo toyebi na Bible o totangaka na Bible ya Noa ya nzaza ya Noa ya tango ya Noa ezali yango tozali ko vivre nango na nkamba siko ya face. Vous comprenez, tozali ko vivre nango siko na tango toza nango na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem. Mabota na mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Kibangu nalongi mokili nalongi mokili oyanga bosepela elongo nanga kibangu nalongi mokili